diplôme et ça talent ça pas possible au sexe bat mais il faut travailler en les sous pour mériter ouais parce que quand il mis sous bon monde d'inspiration et là, il y a facile, ça bêtise. Je m'en vais mettre ko iba kanaye, iba kanaye. Et puis là, on a que ça c'est un pas kanyi muibi. Mutunya ça beta buibi na kanda loko ba iba. Mumu na muibi na ampoule mais mutazo beta na kanda chombo. Yo, téléphone nga pele bunga. Mukolo ampoule ba iba ke abimi. Butika ko beta boko boma pam. Bato batiki yeta batiki na mweso bato beta mbakut. Il bosse à aller mouton vérifier son azoki. Bien merci boss. Il y aura les boss à fanaye. Yo pe lukata msala mo kama boko salaka. Ah boss. O pe kama msala maboko na check na makolo ya mbangu mais bakayinga kaka. Na balandinho sur la vie TV Monde. Je m'en la champagne, une fille pas comme les autres, baby une fille qui a beaucoup de talent. Aïe sur une émission na Tolobela. Tolobela mikolo na zolobela mimi bastar, na yembia bino kaka bastar ou basala combo, bastar yo, ou basala rablo moi c'est pesa bino baby je m'en la champagne mikolo boulot travail baby mon boulot na osala yango, mon boulot na sepela kanango donc là je dis merci à maman vie Maman vit à coup de madar qui lui a demandé m'a dit maman mon la qui maman sociale. Oui tu vis votre fils sage fifi met d'appétit moi soit bi c'est calme moi bambo te belé ici kozali bonjour ya Louis. Bonjour ya champagne. Ya Louis. Et c'est mon anga trop koyamba yo na plateau na émission lelo na c'est pays makasi moi le bamuke pour na balanja vie activement scandalisé. Non va continuer quand on va s'abonner. Va continuer à s'abonner et c'est mon besoin de temps pour s'abonner. Biso peut profiter na YouTube avant ba profiter ba ça eloko mususu pour mondele so afandi Monica que non bon eloko comme petro biso mona ba changer ba ça eloko asika donc mais biso peut quand même te profiter donc tous en essengo tout le monde na que non 1 million d'abonnés na via TV Monde ça la biso bien aïe kanyo makasi et ça bien makasi ya Louis na Lili makasi ya Louis to ko dans l'histoire ya Lilo na besoin na yeba obanda carrière na yo quand et puis wapi ti lelo zo ko évoluer na groupe ni ngana banda théâtre na 1993 donc na 26 ans na monde art vraiment mais na 93 ti 98 et ti 97 avec na Garabon ya paroisse et puis ba chaîne et puis na mama lokola baraga et daki biso quand même tous qui plus ba groupe ya paroisse on a quoi agrémenté to ko animer ba journée d'amitié ba journée des jeunes na église Saint-François Kitambo et afdeleye Kadiombo président Kadiombo aye koya na Kinshasa en ce moment-là donc katanga déjà tombé na maboko na alors akana ke s'installer à quand on fait na Babylone pembeni na biso ki bana Kitambo biso to bana Kitambo soki na poko abeti moi tour ya na paroisse na biso Saint-François déplacer comme on a groupe na biso allez aye ko se ba te ba comme na biso ba zonga ya ba ki no il faut s'installer ko s'installer na ba artiste ba ki penza lingala te ka Swahili et français ba artiste na ba zonga ki yé moko président groupe na ye atikala ki awa Nesco est recruté biso donc on a PCP Mbote Sikazali président Marska Diombo Yamba Yayami Bilonda Mbote Sikazali donc ay kozwa biso groupe na biso est intégré na kata groupe Kadiombo ngai sai to eko évoluer ti to eko benda PV12 ay ko rejoindre biso ti allez et comme siko makambo keno et comme professionnel parce qu'il fallait qu'il aille pour jouer dans le Rotary Club International, l'Alliance Club International, le organisme. Après ça, il y a un spectacle à partir de là. Et puis, c'était parti de là. Et puis, le groupe Kadiombo, en 2003, on a rejoindre ça, c'est déjà mois avant qu'il aille. Ça, c'est en 2001. Sala qui groupe yena na V12 Océan alors tant on a longu na 2003 na ko rejoindre bango en même temps pe
na signé contrat na Kilimanjaro 2003 allez to évoluer 2004 2005 na yosala groupe nanga moko le Figaro donc si lelo ça le Figaro mais en tout cas déjà et pas cadre moto ça déjà propulsé na libanda na banzonzi ngali biso salaka ya l'homme propose Dieu dispose wana benande fula kangala sai ya ngonde mutu pe salaka que Placide OGP Kilimanjaro ba lukangai pour na papier wana c'était tellement bien donc et puis on a évolué si lelo. OK, merci beaucoup Louis. Louis na nina tuna e bandeki na ndenge nini lisolo ya obanda théâtre ezalaka 2 jours na obanda bomwana be yakika na kimukolo eza désir te ezalaka penate bon moni soki nzamba sa chelo ko kati na wato kimi yango donc soki ngala ebaka que yango ndeza musala nanga metam sona Alexa petango na ba université musona salate bien que ezaka ka kotanga ko se cultiver davantage mais nalingaki dès que na 6e classe na 97 nakende malamo ina mais bon papa wande omona pona ye fallait kaka seulement aller à l'Emikin nakende na meki droit et simbité na changer na kena économie simbité na sali relations internationales donc na sala 3 ans 97 98 donc 98 99 2000 et non donc 97 98 99 et simbika atalende na ko kendesko donc 2000 na longwe je me suis décidé na ke ko ta ici pas 2001 2002 2003 na zui na ni titre na gradué na informatique de gestion allez puis na ko continuer na ngab donc mais ezalaki na kola de nature timide en tout cas pour la plupart ya bato baibinga même na kati ya famille na biso po bandima ke ngai wana nde mutu pakalo ezaki moi pasi donc bando ndima teke ngam na ko sa théâtre et bande musula poto batuna to mona mutu moko boy net ya kokani net na Adolphe mais est-ce que ezaye parce que ndenge na kolela ka kimia na ko sala théâtre donc ezaka parce que ezaka na kati ya makila et donc munga mona yaki na ngolo la passe-temps mais il faut s'avérer que yangonde vraiment donc nzamba chakati na Louis tango bandaka théâtre bandaka mbamo mpaka Louis oboza ko jouer normal soko bandaka ko jouer normal beta episode lisole bandaka ndeni mpo koma tout ça ba combo te combo mutapesi ngango eza combo papa na biso ya défunt papa na biso pe ya sonam comme les aka lui comme les aka Yuma Lomango lui skoyo lui na bangala eza Louis ado na chani na mwali na lingalizango kaka mais to no jeune na nga jeune na église comme pena ba groupe to salaka kombo na ngakutu je me rappelle ezaka libérateur sai kombo na ezalaka malemba V12 kombo na ezalaka muniere to zaka kombo na biso ya kala époque wana et puis bon tango to ye comme j'aimais tellement le couli que tu n'as pas l'idée donc en tout cas modèle nanga wana idole nanga wana donc tapé ça m'a courage à kolinga pena théâtre parce que je l'aimais tellement donc na bimaka na caché à lokuli et puis na yo sala nzela nanga malembe ti lelo ko malobi komba pakalo petit kala ti lelo baba film no so sala film ni bini sala ka ko yebana na kishasa tout comme la poto film mais on a eu que non elle vous là l'homme propose Dieu dispose écrit par Kadiombo wana penani mtu isalaka ke poto e babiso mais wana Kinshasa na ibanaka plus na ba publicité c'est wana Milky Golden première publicité na sala na télévision ya wana na Kadiombo na kusala ya biscuit quick et ya ngonde bana mtu sala ke na bana Kinshasa et puis na ba rigolo pe donc comme on passait presque chaque jour na antenne mais na poto penza pe c'est wana ezali l'homme propose dispose mais confirmation na ngai ta on a côté na Kilimanjaro. C'était la pièce que j'ai écrite, pièce nanga ezala héritier. Ya ngonde pena mutu salaki ke bai ba ke no bon yewa. Posa pièce nanga écriture nanga donc à l'ensemble bien sûr na apport ya bande komoko na moko ba mama yenga
Maluketu, Sarah Moussa, Visa pas moi, Tito Mbatasiala, Papa Kofi, Rock Bodo Bokabela. Donc, panoplie d'artistes, voilà. Des mais quand nos pièces sont des fois c'est ils ont un contraste mon boy nga le acteur na ko ba ke film on na sepela wana mon côté na fanatique musa biso noté nga penza ko so ya ngonde suka musa te nga locataire j'aimais ma mère à couper musa habité nga keba donc mon amutazala oyaye mais pour na ngai quand on m'appelle pour na musala j'y vais avec tout mon cœur. Donc on a joué comme si que mbalananga suka ya jouer yango. Que na rozasuna mbala msute ya jouer. Donc j'ai m'y mets en tout cas pour que na sala musala malam. Donc nazara déjà tellement de plaisir sur scène. Et puis personnage à Pakaloui et permettant que na créer belé. Donc je me sens très à l'aise la pièce na kendate na bi bon pièce on a joué bien té. En tout cas dans la catégorie on a été. Ok, merci beaucoup. Balandi vie TV monde beau landa le winning azolo bawa. Azo expliquer bino nos ba fanatique na ye o bomo na kaika me bo comprendre te to zana posa to ye ba ye lo banda théâtre ndini ti le comme le niveau nini na c'est besoin déjà ba réponse na bino nyonso. Monsieur la bino to lo bila to message toujours ko lo bila. Je mal la champagne le lozo lo bila pakaloui bo benga bo pesa ba remarque ba reproche ndé monga je mal la champagne na sepela kana ngo makasi. Ya Louis pesa biso différence. Il y a théâtre, il y a Kala, il y a CD, il y a YouTube. Tout ça, il y a des différences. Moi, je dirais qu'il y a des différences pénalisées, sauf qu'ils n'ont pas comme une moins limitée. Limitation des commis. Parce que les autres entre théâtre classique et théâtre populaire, différence. On a l'impression que les différences sont. En tout cas, là, c'est là mon avis. Parce que nous sommes au salon, ils ont exprimer pour le public. Donc, différence est athée. Théâtre classique. Oui, théâtre ils en ont bien parce que c'est changé. Ceux qui ont beau temps c'est kaka bon c'est kaka bon. Et ça na makamusu banda okubandi kokola oseka na ngoma oseka na ngopeka. Moi j'ai dit seulement comme ko limiter ndé. Mon temps ba Nigeria bazaki na moi pas avance ya kota YouTube. C'est mon que non ba comme na makamdeni ngwana. Biso penza na bakino liboso na ba bande cassette et salaki que musala pene salama bon le na YouTube yo nanga to ko contrôler YouTube té donc c'est dire na mutu na ko na ya hotelo ko na ye mais wana zaki pena avant pena ba ndima yo ke no yo okota na cassette il faut ça là on déplore peut-être côté wana e comme que non to comme ko yaka e lulu mutu nyoso ka komi ya la moki na épée bon lobi paiement et comme la moi légèreté côté na mais YouTube est facilité tâche mais quelque part peut ezo coincé les logo relaxa bébé na YouTube té au tourner film no film moi bébé moko bo tchena maboko YouTube est holandais que non mona na il faut la récompenser par rapport à prestation na pour YouTube tango zo futa yo mbongo azo yeba que no yo na kana yo silisa et silisi pe moi makamba ko melana parce que to pesa qui trop on a beaucoup donné tout ça là qui trop et pas ba producteur tout ça qui na bango mais récompense là qui pena mingité mais les lots peut-être ezali que mutoza na facilité nga mona na facilité ya ko contrôler qu'est-ce que je gagne nini nazo sala pour que rendement ngeza ndenge nini pour que nazo na gagner nini et ça peut et quand même que ça dit wana za mundele mutana kati ngana ebiete yepa na posa yebanga te c'est-à-dire musala yesa que non ngana zo moi infra tu comprends donc ils ont des désavantages nango parce que les lots na Congo tout le monde n'est pas connecté on a poto les lots noso na TV na yaza na smart TV a rochaka pas YouTube a fini boatali mbala moko sans interruption mais a besoin de connexion pesa mon kokoso kende so plus reculé na ba province mususu ya mboka bazako tout dans na niveau ya ba bande cassette ba magnéto na ko to ba na CDT sikoyo ba komi siko na manque ya biloko wana mais dit que ezaka évolution mutezo sama na musala kita mutu na mutu ndenge ni yazoela na musala ngo et ba motivation ezani c'est un peu ça.
D'accord. Mes salutations à Claude Lubata, Mobali wa Minga ya Molaya Pembe, Claude Lubata bambote place aux ali vina ngamo Gina Masola, mbonga magina Lyon bambote belé place aux ali, évangéliste fidèle Mambuya bambote belé et sika aux ali vraiment ya le oui. Pesa biso nanu to yebisa biso avantage nini okutai nango na monde ya art na carrière no durant carrière no mobimba pesa biso ba avantage na yo oyo okutai nango. Ba avantage eza tellement ebelé. Mais à motuya ezalaka to gagner en relation. Moni okomi ozokota na bandako bato ebele. En tout cas relation ezelo ka motuya. Relation le kimbongo. O relation te bota mbongo. Mbongo ebota relation te mais relation ebota mbongo. Parce que dans nazadi na relation na gagner relation ebele na koma na ba famille peut-être na mboko na tikala ko matin na tikala ko nyata te. Donc il y a mutuya ngwana et avantage msusu ali que non connaissance pe na baninga ko ça peut baninga msono tala na télévision aussi pe ngoluwa na ko jouer na bango sur même scène. Donc je dirais que nazane sengo ko sala théâtre parce que avantage on n'est pas là pour longtemps moi ba nzami ke me mutuya ils en relation. On a si ma relation ndako kapelelo comme oyo connecté. Des avantages. Des avantages, bon, naza na lo ya bato bala des avantages. Oui, na kati ya musala nyonso tu pasi ezali tokuta na nango mais ebele pe ya makambo tokuta na nango ezo sala biso ka ke to mirror lisusu. To kola to koma plus lucide que ndenge to bandaki. Peut-être que la bandaki théâtre na zalaki nanu j'avais quel âge? Dans moi muke nazalaki je ne dirais même pas na 20 ans nazalaki na moins de 20 ans na moins de 20 ans na bandi théâtre lelo oyo donc na bandi théâtre j'avais 16 ans et 16 ans ti lelo. Donc si on a la motivation des autres changer tant sur le lobby ba pisenga mbongo ngam ba melinga or ba pisenga par rapport à âge nanga moni siko so na bilo ngeza des avantages moi que na kosi des équipes banko musu na mona ki wana tant on ko par rapport à âge wana mais siko le ngape na komi peta musu boye to tamboli na mutu en tout cas ceux qui to 200 to 100 santé il faut 50 on a juste 50 pour na que non bana bazali tamso mutu na zaye moko to kabola ka 100 allez OK peut-être que là on va se faire du dégâts ça dit ba donc musu na mona ki un peu des avantages na tangu wana mais au fur et à mesure on va te ça qui bien et daki ngape à comprendre ma musu donc je préfère plus que le baké makamwa malam celle des avantages on a ko baké non on a mona ngoko des avantages moni tango élévation yaka o kabwana na batoko tokana ko kabwana bango te peut-être celle des avantages na ko ba ngwana parce que ils ont nzuza ibna ba to iba ndekwa mais le lot tozana bango souté parce que peut-être musala e kaboli biso ba motivation comme tellement mususu ki kaboli peut-être côté na ko regretter ngwana mais na za peut-être na ba des avantages. OK. Et Louis na nisu na yeba to beto na lisolo ya Maman Olive balobi yum to za ko kota ba kombo ezao ki ne pas Maman Olive yo ndem to za ko benga ba artère ba za ki pas Maman Olive mais o benga ndambo misusu o benga bango te est-ce que ko pesa nga réseau esala ki ba misusu wana isolé bango bon ils ont raison dire na yeba mambo na te yo te mto za ko ba kombo yo te mto za kombo na ko makombo to kuta na Maman Olive za imona matete vous avez mon machine qui est bon afin na commune to kukuta na leo yaya kinga kati za musika te ti azwa idea wapesa ngabi na papenga mnangirengiri monte que ezaka lokuta bon ezana ka musuba lo ba bon mais je pas là na moni vérité za tellement têtu ngana ngabe ka babenga ngai pe ba isinga yaka pesa moto te dona kenda ki pe bon ngape nazo ki par na ngapo na ngai zaka ke nzambe a prédisposer qui yango na makasi ya moto toza combien d'artistes na kati ya Congo
abenga biso c'est pas parce que biso tu as si spécial que koleka bato batikalaki abengi biso te parce que biso to leki bato batikalaki bato ya benga kite ezaka ke nzamba sala ki non abenga biso nzamba sala ki na nzela na ye lipamboli moko tozwango et je suis tellement reconnaissant na maman wana pourquoi pas na couple na ye na papa Joseph Kabila na bana na bango donc je suis tellement reconnaissant donc na nzela na bango en tout cas j'ai vu la main de Dieu. Ok, merci beaucoup Louis. Louis, est-ce que vous pouvez savoir combien il y a 5 acteurs où il y a des grands joueurs bien makasi ba convaincre yo na ba les son avis c'est pas 5 et 5 na ko 7 pesanga no 5 ya ba grand kolobate pour bozara bien kolobate pour pire au master ni loba na ba o ba sala msana bango avec beaucoup de sincérité ba o ba laksa le papier ça le meilleur na bango parce que ba nyos tozolo ba baleki ngasiko donc parce que ngai on tanga sko 5 au moins te que pesanga no 5 bon o ba leki o ba leki kotanga ba o bazali kolo na yo te ba o ba bandali na yo likolo te ba o bozana bango même génération bo bandana bango même génération na ba oyo ba yo ba leki ngapi na donc nazana na les chèques na ba tanga bango ezana l'air ngana sa nini batu basala msala bien be to ba talent na Congo donc ba talent batu baleki nga tellement belena ngala olota ndeke komate sena okomata nzela mona bango na mona kinande musika mingi donc il faut vraiment travailler mais pas belé nga ba yisanga yo lo ba olika batu lelo yo na miko ya TV Monde ngi ba na mona etelo ko ba ne ka base ba ya Louis ba le kinga ba belé et sobe phénomène le kinga i vide loin Charlie Nonja le kinga Kalunga le kinga i Saisa le kinga i Maswako le kinga i Pululo le kinga i Bidibidi le kinga i Queen Mada le kinga i via Queen Mada donc le kinga i Ochichi le kinga i Modewa le kinga i Sundiata le kinga i sko bahoni na ba le kinga do you bien le check go oui yango moni ki na contenir au salle no sala bino maita kusala ko ni ko le jour na mona ki na commune mona bango tamsunga na otika donc moni ngai fona travailler na yo pisi ngando tu malili franchement ben oui bango no sala baleki na bango ben oui bana batala po baleki nga pona nini ça dit nga na ko sala ki maswa kote nga na ko sala ki sundiata te do sundiata ka sundiata da sundiata ndako ko sala ki yo maswa ndako sala ne ki yo nga na ebite ce point de vue na mais nga bike nga na ko kokate donc na mona ke grave bon na mona ma so grave na mona la vue de loin grave na mona ka modéro grave ce que dokola ko sala bango te na mona bango ba danger donc ba mystique comment ba ko sala comment ba to ko sala batala comment to ko sala batala bu na Congo donc surtout on a taille à travailler pour que le bibi sopé to comme moi référence na bato ba ko ya sima na biso vraiment Hello, oui, et puis ça on a ranking na monde de théâtre. Ngai, dina uzara wa ranking point. Na mona ma. Ça on a ranking. Na mona ndi ma autrement. Bi kolo binemi, kolo ranking de yo. Na copie na yo ndi ranking. Na pena non. Du fait que nazara na moto. Donc na kozanga défaut te. Na ba défaut. Parce que ce qui est moto akutana na défaut na ngai akoyi sote ke na malamu po akosao te si bara bona défaut na ngai mais ngala ko no na ebiki na ba défaut mais na ye bakana no constitution ngote nazandi ka muta ba principe avato katsa ibale avato matsana boato to yokana nona libongo so la libongo to yokana te ya to mata masuwa monde to sona libongo meto mati masuwa mo mote to pesa su nzela ke ko sona sa nini et continuer maintenant linga bande ko nanga nyonso surtout parce que eza bato to pasaka na bango tamingi ko leka même bande ko nanga to botami na bango donc ça dit toujours tamingi bo kene voyage bozawana na pasi na bisengo bon mona ngo ensemble ba moma ebele to pasaka na théâtre ça ba moma donc on n'a pas le temps ya ko kangana ba binemi to ko zara na désaccord na point moko donné ya vie to na façon mo mona likabo mais binemi je ne pense pas. Je peux ou ne pas être d'accord avec toi, mais cela ne veut pas dire que tu es un ennemi. Vraiment. Ouais. Mais le théâtre peut
eza na ngomonda koloba binemi pene ezalaka nango mingi te na théâtre totonganaka na théâtre po eza mosala tosala eza mosala koloba ere moko bomona entraînement ya koloba yango tosala ngo meme na kotonga donc omonisi meme ata kotonga kotenir moto rigueur te po atongi na théâtre asaleka entraînement asala répétition tosala mosala koloba soki moto okuti moto azolobaloba kombo na asala répétition nde so ozwi yango sikoyo na ndenge mabe mingi mabe mais toza baparent plus kutu nde ekomaka ke nga na kozwa problème na yo mona bafanatique na yo nde bakomisi yango grave koleka kutu yo moko mais biso moko entre biso ennemi pene ezwaka tan te tosala ennemi lelo mais lobi fo tojoue scène moko balobisi bino donc yango donc omoni babinemi na biso ya babinemi ya bacourte joie ata okani jusqu'à la mort mais ebo tshembe tableau mode on a choisi pour jouer ambiance la peso eleki bolobani ba moko tolobani ayi à un moment Anastasie Moussiana na place za ba mbote belé ba mbote dégâts ma copine poupée la blonde de place aux ali ba mbote belé Victoire 12 étoiles en Jésus-Christ ma tante chérie Eden ba mbote belé Angéma la champagne une fille pas comme les autres hein nalobaki émission na ngai to lobela na lobela kanyoso oyo azana posa na lobela makamna ye oza posa na lobela boîte salle de fête boutique d'habillement tout anniversaire ngana okipete numéro na ngai ngana obengi nga soki eza anniversaire na lobela spécial anniversaire to lobela donc je mets la champagne akota partout azo lobela nyonso ye Louis olobela mama morgue nyonso tout na lobela okufeli le obengi na ngai miko na vie tout le monde non ça va pas net pas ça na morgue vina baza kandeni na ko ya ko lobela na morgue ata na cimetière bobengi ngana lobela ngomba cimetière na ye na lobela ngana lobela nyonso tout ezo mona na miso ngana lobela na ngai bengo na morgue bibi pola ato bina ngao ne lobela en tout cas pardon na kolala bien tanga ko ramona donc on a pona usala émission to lobela naza censé ko supporter nyonso wana donc nyonso ezo senga na lobela en tout cas ngana lobela na ngai ye Louis ba fanatique na yo bazana posa ba yeba obutama na famille ni kombo ya papa maman oza quantième obutama combien isa ba mwa ba grande fille ba obutama na famille nombreuse ngai papa na biso bon ba msuba ndeko msuba kufa pe à leurs âmes nga zara 10e enfin pas père na biso obi oyoki yo papa na za Salomon papa na za Salomon papa mzo ndio c'est bon yelwa wakante pardon nakoki no supporter te sangi makele kantem ozo papa mzo bon so zo bota na famille à polygamie papa avait deux femmes ma maman est la seconde la première à Koufa mananga liposo à Koufa et papa Koufa donc ma maman mutazali azana Lubumbashi naza 10e enfant na biso nyosone to aller mais pas maman naza mona mbala liboso boza école ni toza ba Swahili 100% kota donc toza bato maniema toza bangengele mais biso bana presque tout to botami na biso na Lubumbashi na hôpital général de la Sendwe déplace biso so to botami donc kota maman mon Swahili ya Katanga kota papa mutamaniema kota maman naza Mubemba bato ya Pweto kota papa naza mutamaniema mais bato bakanisaka ke naza Mongala ba fanatique pe mingi babeta bon de toute façon on est congolais faut dire qui parle Louis obimisela bon qui Mongala nyos donc mon ami na bandi na ki mongo mais bon on peut moi 2-3 phrases 3 mots pour répondre kat mais fier ya kozala congolais et fier de nos valeurs kozala moi ebele na bisona l'unité dans la diversité 400 plus de 400 ethnies mais to fandi esika moko ba mindele ko to ba flamana ba walon kaka de kaka ermo ba yoka na ate biso plus de 400 donc en tout cas paix à son âme à mon papa en tout cas ce qui même ataba bandeli mokili batuninga papa nani azala papa en tout cas c'était mon ami donc il était plus qu'un ami donc papa bongo pour nous voyer en tout cas na éviter so babandeli mokili yeka ndaza papa na biso puis maman elle est encore vivante azana Lubumbashi
zonga na ye na Lubumbashi de temps à autre tokenda kotala mbote bele maman siko za na Lubumbashi na pisi o maman Denise Kasongo maman Desine Kasongo Denise maman Denise maman Denise Kasongo ba mbote bele siko zali aya Louis marié oui pour tout le monde déjà alliance père de la famille père de combien d'enfants? Moi j'ai 4 enfants. J'ai 2 filles et 2 garçons. Il y a le monde qui est foot donc au bal pe kana bon théâtre. Ah so ezaki théâtre mais ça et bota ma pesa ma bota mais. Au bota théâtre. Te na biso ki théâtre mais pesa ma bota mais. Pour le théâtre et foot. Que c'est foot parce que na moni oza bien au bal. Te musala nyoso soko sala ngo que tu t'aimais. Dieu finit par récompenser. Balobara que il y a pas de son métier. Le théâtre et foot. C'est-à-dire donc eza ka ki musala nyoso tu na vie. Sozo sala ngona bolingo nyoso olingi yango moni mingi ya ba congolais to sala misala oyo même ata ba congolais te kaka et partout dans le monde ezana batu mingi ba sala misala oyo ba olinga ngote 80 à 90% ya batu ba sala misala ba olinga ngote donc musala comme la corvée na moment na ozelani na musala mais na biso na théâtre donc eza esengo mo na sala na théâtre ya ko moni ke tango mo ko futa biso na théâtre te pour na mbongo tu verras parce que to lingi yango. Donc, bon, comme la récompense, nous salons surtout, mets-toi en tout cas, il n'y a pas de saut métier, il y a des sauts de gens. Donc, biso, ils ont un salaire nzamba pesinga na iba makas, donc on nzamba tchelo là-dedans. C'est-à-dire, nous avons des singots, nous salons et l'objet que comme foot na aucun moitié, parce qu'il n'a salon on a noté pour n'ambo, salon on a pour n'abolium. Mais bizarre que non, quand on voit que pour 80%, 90% du monde, bah tu vois ça, on salon balingité. Donc ça la corvée moko zo ndimate akende katika kende na tongo pe na mona mutu azolela ya mona mutu nakoma kana signer présence bona zonga na ngai mais tu t'attends c'est que futa mana msala o futa mate mais nzambe azo récompenser on sala msala moko bien o linga ngope pona ngako za na scène za plaisir et ça joie moko immense et nzambe pe kulatika abiki no l'ouvrier mérite son salaire a osala que tango ke mo boye pesi yango pe osala pe défaut na bandeko bozo ya sika tango mona tamso mutu moko za na mo possibilité moko boye komo loko koma lokola ye du jour au lendemain mais surtout ni mutu na parcours ni ya sali kwa koma tamso lelo za pasi mona mingi ba osimba ba kisi mingi osala ka théâtre pona nazo mosi ya poto nazo libala ya poto. Mais est-ce que Biso peut aller à Kinshasa na panza qui te revivre. Il ne faut pas seulement voir que le bonheur est ailleurs. Tout en dans la classe donc la chèvre de M. Ségué. Bantaba M. Ségué ba no fapwani. Aoye la bango matiti ba le babité. Matiti o Ségué zo ya nango ya matiti mabe. Matiti bien ezali kolo ngomba. Na ngomba kuna bando kende baluba nda olia bango. Donc c'est une histoire pour nous apprendre de la patience. Nous allons bien, puis tu as la patience. Dieu finit toujours par récompenser ses besoins. Oui, nous allons bien. Si nous allons bien aux obafouines, mais si nous allons bien, nous allons simbater, nous allons simbater. Nous allons tout, nous allons bien, nous allons bien, nous allons bien, nous allons nous sommes ingénieurs informaticiens de formation et puis nous sommes designers. Mais na pratique kango te. Eza ba titre kaka ozwa uchina nda. Mais teme ya don zamba pesa nga yango. Na regeta ko tutango na kenda koleksa kuna. So na boka ngota na ina ya. Tamsusu mais le lopé tamsusu mais Dieu sait azar ezalaka pa bana nzambe. Lelo sunzamba bandeli mokili. O souhaité ozonga kaka Louis ou bien o souhaité ozonga mutu mususu. Tant za moi mkena okazana comme pilote. Ah. OK. Tant za moi mkena no boulé na ozala pilote. Ah bon. Mais nzamba équilibre. Donc soki nzamba bandeli mokili. Soki amoni ke non
na théâtre simba kité donc so ka bi na za théâtre ngande nani Dieu nous a créé sans nous et au monde na kata vie to za nango il y a trois sortes de volonté de Dieu il y a la volonté permissive de Dieu tango yo motozo déranger nzambe nzambe ngala lingi yo pesa ngeloko yo nzambe biaza mwana nanga na pese yango kaka il y a la volonté parfaite de Dieu c'est-à-dire yo makambozo sala na o nzamba bungisa do botambola boy mais il y a aussi cette volonté là o nzamba tuna ka via mututé il t'impose ça la volonté souveraine de Dieu mon nzamba ko imposer talent don charisme et lokomokati nao oyo ata yo se dérober nango donc il y a la histoire ya nani ya Jonas nzamba tindi na Ninive yake na Tarsis ba melie kuna bazongisi wapi kaka na Ninive donc des fois volonté souveraine ya nzambe yoko échappango nde j'aimerais bien ça là na bureau mais je suis plus artiste que un administratif. Alors je me contente na CP na nzamba sepela neni tango peso eloko za nango. Le bonheur n'est pas d'avoir ce que on voudra avoir, mais le bonheur c'est savoir aimer o nzamba peso. Nzamba peso champagne aux alabo. Ya sepela nango. Te nzambe faka changa mulai, nzambe faka sala nga boy. Muta mulai pe kuna te me faka sala nga mukuse. Des fois, on ne vit pas le bonheur parce qu'on voudrait se comparer aux autres. Mais moi, je me contente ya onzamba pesinga na lingi ke na sala ngo ezala bonheur. Na sepela ka mukolo na mukolo. Ça va. Et oui, c'est biso. Ah, ils en ont facile. Nous surtout ils en ont droit on a facilité puis abîmer ça il combo comment. Je ne crois pas que c'est facile. À vaincre sans péril, avec caméra, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ngande to kola ke na biso petit frère la ninga. Yem tando se sabatu mingi na kati ndako. Masali théâtre te. Ameka ko tserimo esimbate. Eza pasi. Ayo Louis. O makambo ta msubiso msara na ki pakalowi. Na ki personnage na biso. Eza difficile mutuka normal bo pa misango. Donc nzambe yemona na nzambe metteur en scène. Moni vie nyoso to vivre, ça film nzambe. Ayebi déjà que nos personnages nenga zabwe akoma kufa oya kokota na lisolo ya vie na ye oya koma nini asia bongisa ngo déjà. Siko apesi biso akeli biso achepe mo ba capacité wana na kati na biso. Ya musala moko noble. Mais ça facilité. Nzamba izana ba msuba kenda utanga pe na ina mais sentir ka geza ya yete. Mais biso ba misusu okutu donc okenda ina te mais ozo se retrouver. Donc pour ba ki nzambe aibi pourquoi. Donc nzambe nyoso to asalaki Bible zolo ba ke amona ki keza malamu. Donc nako bateke no nzambe lokwa sana mutamaboke lobina lokana changer o eza facile. Non, peut-être nga mona facile parce que ça donne nga. Mais est-ce que mutumu eza facile pour naï? Mutumu na ko ka caméra te. Ngala ko ka ngala ba no sekana nga. Yeah Louis, merci pour aujourd'hui répondre nga vraiment la mituna nga nyonso plaisir za nga. Yeah Louis, mais quand on connaît cette différence pesa biso non l'importance à répétition parce que ils en a ba acteur rebelle ba mona soutien à répétition te pour à répéter trop na vie à comme casser ba miso bazo mikolo ba bi répétition za tina te ba balinga moment tournage à stade mo lo na e aboaki na YouTube et puis vie conseil est simple ya olbaka ki non improvisation simba chaque jour te jour mo ko improviser boy obimisi bêtise ba o ba répéter mingi ba fouter ba jogo ba répéter souter. Français la répétition est la mère de la science. Science c'est anineza boyebi. Pona oyebe loko, faut répéter quand. En tout cas, naebi esika na sepela raté la répétition. Ngala sepela ko tu na lia répétition qu'il y a tournage. Pour mon répétition tu crées. Na répétition na mutazuya ne loko, muso ezaki bien te bongisi yango. Mais des fois au quoi improviser le simbi
to comme père mol boson micro batike no micro mais maloba oui aloba ça sauter kimi nyonso mais tant ozo répéter papa wendo tia kufa banda ko répéter papa wendo des fois ils ont faux débat quand on se dit professionnel ça dit to ko ba likambo yo lobi wana te muto ko ba bongo te carrément yebi que non bon en tout cas lui là ayebi ni na osala te mon conseil me ke pa ba o ba le ba bon to store bi conseil de to bi conseil to ça dit na kota na be wana te ouais et ça ko lopisa kanda nde oui si et puis so kanda ben oui na ko répondre na ngote c'est-à-dire muto wana ayebi kaka te makama osala tuna e différence ni entre comédien et acteur ako yebi sa oli ka mobo to yebi na réponse à kopesa donc on comprend que non o wana azane kaka suki o ekoi na kati ya soupe donc ezane sika o efalaga azala te de place où s'attendre le moins même si on les suki na kati ya biloko ça ne et suki donc et la place moko ekoki kutu kozala te donc yepe na mona premier ate o moni bien art ezakandeni yoso kanisa zole kisela nde art tang ok art nde mutele kisolo tang tioko sutu kaka bato bakoma musika nde yango soko mona kino yo komika mutema mabe bango bakisi o façon na biso ya ko s'excuser na makambo to esimbi te na bavi na biso ba congolais to baka kino asimba kisidi wana ya moto yo kansini ka bango déjà banda 16 ans na salle de théâtre je ne compte pas laisser aujourd'hui na habité nga modèle na ko répétition oko isanga que non place moko répétition zali nango ya futa kata transport ya kaka au monanga c'est-à-dire c'est un peu ça. Ok Louis, merci makasi na sepeli na remercier yo bandeko ya Via TV Monde bolandi ya Louis ndenge ya uti koloba bozolanda ye ndenge azopesa bino ba explication bino ba acteur bolobaki wa répétition pour na biso eza ya ba petit répétition pour na ngam na yeba déjà c'est inutile mingi de ayeba nini oyebi eloko te babi faut ko répéter pour oyeba susu makasi mama vie akuti manda akuti albi yeti lelo na koma start obi kena kama makasi to mama vie aloba bonga biya za start ya artiste ben oui de bo benga ke start yeso benga star bo beba na makasi benga artiste po aza artiste bon yo loba nga aza star otika ke star na yo omona pe okufa osaelote faut linga mi répétition pour répétition ne vraiment moi ça la nani acteur actrice pour okoma grand et Louis bitele sono di solo na yo ya musala na yo bitela biso nanu ndenge obandaka est-ce que ezalaka facile est-ce qu'on dit maka okoma lelo est-ce qu'on dit maka osala ko osali lobby est réservé à Nzambe c'est-à-dire quand nous venons biso pour mezaka na sala kaka na sala kaka est-ce que yoko ba que no bon ndenge bandaka ndenge botamaka est-ce que ko ba jour botamaka mamuno sala donc ngai na lokwa na to sala hote donc tona no ibandeli ndenge queen mana oto biso que non tona ba starter problème so congolais ali ba titre ndé bo marabiso vous comprenez même ata ba joueur yo mona ka batch ya Barcelone ezo beta neki ba komi comme ba na bandero ba koma Messi jamais mais joueur moko banda kaka awa akobeta na bekibi no zo vita match moko asala exploit deuxième match mona tra bandero la munene ba komi kombo joueur na Chelox atelisi suki joueur wana bandi ki star mba moko lobi na ngwa kendaki musika te joueur ngo asira to mo beta na ne banzela donc awa pourquoi to kini musika te parce que to tshaba kombo ya makasi liboso musala beta bale kombo kolanda ba titre kolanda sala musala kombo kolanda titre kolanda maintenant to sala lo te maman donc on se bat donc nazanan en tout cas na apena nous prêter à rotika donc on est là. On est en train de travailler. Si on a dit que le bac na commis, si on a dit que non, le na commis, na se décourager ngamo konanu et puis na komicha moi le la moi ni mutu moko boye aloba auteur moko aloba boye. Alors bien mon succès na katia mutu. Eza lokola effet à puberté na nzoto mwana 12 ans. Ceux qui vont maîtriser ça ça ni. Alors ça là ba dégâts minene. Biso pe succès tangoza o motso ngona succès so comme mona kino ba comme o leki boye po biso na kongo ba bomisa biso yonde o moni yo yi
ngoso na tala groupe na tala pona yo leki bango tout biso ba yebisa biso ba makambo wana abi mona groupe kadi mwana yo na saisa sur bolongo ba mam te vide mais kadi mbazaka kadi mbotilelo c'est-à-dire to lingi ba titre wana et puis ba fanatique ba idara biso te kumisanga iko legana kumisanga te ozo décourager ngai omona ona koma kwa na komi tango kimisa mapeka lobi nango yo ka to finga ngaso asala solo hotel oyo bena na ebitu na bachaka ete vraiment ok ba kombo bino pesa ka biso wana tango legana nzela leader oleki bango umela ye moko za naza mi balete na ozaka ye numéro 1 donc ba bloko wana yango mte sala mabe mais en tout cas moi j'ai commencé quand na ebiso ki na bandaki comme si bon ils ont un passe-temps mais au fur et à mesure na comprendre que notre eza talent on nzamba tseka tnangi fona kolisa yango lobi pe to zane sengo atake no moko na biso azala pe ata na Hollywood to babina que no au monde to taba jakisha ngona to tala pe pakaloyi na biso moko bodo oboyebi bono zana ba balabala ça bien makai donc c'est ça donc ba ambition est belé ba projet d'avenir est belé que il suffit seulement que Dieu nous prête vie parce que ba capacité en gros azopesa biso mukolo ezokola moni bale babota makana talent ya bale babota makana don ya bale te don eza eloko eza déjà complet babota makana talent ya bale mais talent ya bale il faut que ni ba entraînement pour ça ni okolisa ngo du fait pe makambo pe to wana ngolilo eza ba talent nzamba pesa biso osekisa bato mais il faut travailler ngo lisusu pour mire oyo biso kangi misu boye na monde d'inspiration eloko liboso yaka facile eza bêtise mais il faut ça l'effort qui on va que bêtise na boyo okende odela sinon te otika la artiste moko bo o sekisa no mulbano ka bêtise to yo sekisa bi batu sans pour autant trop ba bêtise. OK. Maman Emilie Nzemba moi c'est tous pepele ya mbetolo azo komelanga awa esinga je moi la champagne muto yembi na plateau no eza vraiment pakalo ngabi pakalo ya bino eza pakalo ite pakalo biso to yebi ndini o célèbre ki pakalo ite. Maman Emilie Nzemba moi c'est tous pepele ya mbetolo pakalo yeyo ameka mpena no kobeta ça tellement d'histoire aya pour sentir que pakalo yende na plateau na ya via TV mo. Jo moka mesana ko yiba kana ye yiba kana ye. Ebi lona kisasa ande so bakanyi muyibi. Mutu nyoso za kubeta buyibi na kanda yoko bayibai. Mumona muyibi yibi na ampul me mutazo beta na kanda chombo. Yo, telefone ngape ne bunga. Mukolo ampulu bayiba ke abimi. Butika ko beta boko boma epam. Batu batiki tiki yeta batiki na mweso batu beta mbakuti. Ya boso ya ndeni mutu vérifier tsona zoki. Bien merci. Merci boss. Yo rappelle les boss afanda nye. Yo pe lukata musala mo kama boko salaka. Ah boss, opeka msala maboko na cheki na makolo ya mbangu me bakanyinga kaka. Yo boss bilongo nyama, msala maboko wapi? Ibaka na yeye. Jomo ka ndengeza laka ye muyibi. Da muyibi pinado yapo na ko mine yabo iba matete. Parce que jour mo kazo yiba banini na matiti na mire. Nzoka ndelo pango zoma tamire lo pango edingo. Amona mine lo pango na kata bon, pango ça va, lo pango yiba yango. Nzoka ndepe kuna edingo utalalaki ponge katani biabi malibanda sala petit bezo bongazo moyibi azo sauter tanga comme un espace pour comme na mabele edingo afungoli porte ya ndap alinga kanga man espace mais moi kanga ma présenter FC qui ta koma ka c'est era komi fara ne dingo que jope na papa mabele aya edi boulot mili Bogna la parasite banda tongo ta erna okwe. Ah oui. Mais il se vient tout le monde vous sentir que elle oui yo pour vous avez que se poser mille questions bon ba mina bi ke ba misunde za ba lo ba ele onga zandi boga bo tout le monde kana kitata za no jeune na nuni na été on est encore bogar na karandeza ya bakosi boga na karandeza ele yo bomba nzoto ya karandeza mais boga lo ba mona za ya 26 ans 42 ans et puis na ko 42 ans le 18 oh là là anniversaire non na fête mais na bulira ta eloko ya toro ba fête 42 ans ça atayo mobana na bota donc ngamona ngama ko bosa na ngo mais nde to fete na boba kina posa mimena liwa so ko kana kanisa ka étape wana kina posa ne pas se décourager na mamu so bono fandika bino o mesana o bomba ele ya bombi ne tenga bomba na ta bota mal le 18 mai
1977 ezalaka un certain mercredi na jour ayebi donc anniversaire na ye ozala vraiment somme pour fêter 42 ans na ye. En tout cas, nous servi à TV Monde, na pesi bino ressources ba mpo tebele ba ono bo s'abonner, tibo s'abonner massivement na site na bino via TV Monde bo zala jamais déci, ba bi ba émission à qualité, ba film ya bien ba gaga kitoko et puis ça mi kaka na via TV Monde. J'ai mis mal la champagne, azo le bila kaka émission na yeka kandenge mesana ni le wi to komi na suka to komi ko chiter émission na biso mot de la fin kandenge zalaka. Mot de la fin na opesa mbote na papa Simon Nsuka mobali ya mama Yolande Yol Strater na Bondy na France. Bations bazaka na France na Bondy. En tout cas service traiteur oyo kolia lokoloza na Kinkole, okolia lokoloza na Kapela, okolia lokoloza na Nzela Mai, okolia lokoloza na Mbandaka, lokoloza na Kisangani ezaka Yol Strater. Ya papa Simon Nsuka na mama Yolande. À part wana na pesi Gaston Tchenda GPX mbote soko tche a bazwaka. Donc Londres na Belgique to kanga. Donc Gaston Tchenda GPX en tout cas agence Nabino y assure. Na bosanité Eric Mandala les docteurs des ignorants. Donc pembe na mobile ya mama Ngalula Piron Maria Ngalula Piron moi c'est pembe. Na bosanité en Afrique du Sud et Eric Mandala kaka nazomona Cédric Banza Ilunga Likon de Chobo na Moses manager pembeni na ye na pesi ba nyoso balingaka ngai Jado Biango mobali ya mama Clarisse Mbidi Mbote na pesi ya Justin Zengo papa na bo regard Mbote na yo et puis na pesi ya Jofa international le transitaire international Mbote kuna na Chine na bosanité Jenne Yaya général de FAO wana pire vieux propre côté kuna na bosanité mbote mingi na papi le roi formule la souka la carte illimitée toujours en euros et puis na pesi papa Roger Boutabo na mutali bosa tindelanga mbongo na poto donc tant que bandi carrière c'est comme mutali bosa tindelanga code $150 voilà série voilà et sur la 2003 sur 2002 sur 2001 tindelanga mbongo on a changé on okita papa Roger Boutabuna entre mbote belé na pesi batu nyonso balingaka pakaloyi mbote boza tellement ebelé et puis na bosanité na États-Unis donc bato balinganga baza ebelé donc cela même tanga bango awa en tout cas émission bolandi yango opesa bozanga te kona kopesa so ba reproche ba remarque mais remarque to pe critique ezalaka suivi na conseil moni mabeza la kandeni opesika na remarque au fingi tango mususu peut-être mais opesi conseil te pour moto a changer on sait que non moni ah o sala mabe pour no sala bien sala ka boy tango beso que no to tika awa to sala nini olobite osungi biso te et puis tozo bunda kaka na ba chaîne na biso entre autres via TV Monde Pakaloï TV Masoku TV tozo bunda de façon que même ata biloko to sala ezala biloko ba kotala en famille c'est-à-dire ezala biloko te ezala ba insanité na kati tozo bunda mais ce n'est pas facile aussi nena to lo baka ki non na mon inspiration bêtise ya mwambang mais il faut to bunda malembe ndenge kotaki ndenge pe osala nini ekobima ba conseil na bino eza d'une grande importance et Miguel Semba de Miguel Mbote na yo papa Semba de Miguel Mbote na yo boza tellement ebele bato balingaka pakaloyi et na rotika te kolinga bino maison JRJ azobengisa ba comédien ebele donc en tout cas mois de juin le 30 juin tokozala en Afrique du Sud mais tozo banda série ba production na mois de juin na bokasi ya Jean-René Golo boxer KO maison JRJ na mbangu na Cape Town kopesa Barabas Mbote donc Jean Alumba papa Alumba donc na ebio motomoko bien Roger Malila autrement dit le sénateur Botama mon général Oyokeleng donc vous êtes tellement ébélé je ne saurais pas tout vous remercier je dis seulement un grand merci à tout le monde na bato nyos ba soutenir biso
En tout cas, sombela biso caméra, sombela biso micro, sombela biso biloko moko professionnel, tout ça la musala ya qualité. José Ndombele Chomel, premier ministre Litoya Mokonzi, H. Peredo, Junior Mosuku, prêtre, Yadaya Shop, la sénégalaise, et puis le capitaine de l'équipe, Batunion, Sobasara Pembe, n'a pas pu le roi, Mbote Nabino, Nabino Mingi, fanatique Nanga ya Cape Town, fanatique Nanga ya Djobour, ya Dirba président, Clovis, Mituka, ya bien appris, ya bien, aux termes belé. Donc, la fille comme pas comme les autres, à Kati, à Tchebo, à Betty, à Betty, à Bandon. Qui te vit au land, Bambo, t'es le en tout cas, tu l'as, la temps où t'as ni bouton et indi. Vraiment, Balandino se vit à TV Mondial, tu connais pas Kaloui, en personne. C'est pour ça que la question est belle, bozu bien, nous avons ici qu'à Bouzali. Maintenant, je m'en la champagne, ça la kaka pour Nabino. Invité nous sur Bozan pour s'en aller, beaucoup de gens qui ont commenté à Wana. Je m'en la champagne à Oyambe la Binoye, et puis au solo là, pour s'épeler là. Vous s'abonner massivement à Via TV Monde, vous n'allez jamais déci. Vous s'abonner massivement à Pakaloui TV, vous n'allez jamais déci. Vous s'abonner massivement à Massoku TV, vous n'allez jamais déci. Vous s'abonner sur son père TV, vous n'allez jamais déci. Vous n'allez pas avoir qualité. Je m'en la champagne, bon monde na Pakaloui TV, bon monde na Massoku TV, bon monde na son père TV. Donc partout bon monde. Bon monde na vie TV Monde, bon monde na Massoku TV. Donc tout ça, eza biso na biso. Donc c'est la famille. C'est la famille quoi. C'est la famille. Et puis nous on avance. Herman Pro, Mbote na yo. Donc Bilili Oyo. Pour Matos eza ya kande faut que connaisseur muta travailler na. Vraiment. C'est une affaire de pro, je vous assure. Et Mbote na bino. Et numéro de contact ezali plus 243 998 163 866 00243 998 163 866. Wano benginga ozinga moko komelanga na WhatsApp, komelanga en tout cas eza numéro eza na makambo nyonso. Ok, merci beaucoup maman Anastasie Moussana na Bambote Messi ozali babi Rachidi Kaza ya Barachidi Bambote Belé, tout est grâce à Bambote Belé. Chez la Vita na pesi Mbote Siko ozali tolalia siko yemo pe tolalia so tolandi yemo tolalia David ya lelo Kolisi ndongo place ozali Bambote Belé na pesi Mbote pa yo moko évangéliste fidèle Mambuya Mbote Belé Claude Pasteur Odon El Wanga. Ngala ubatseloka. Que lubate mobale molai mbinga pembe mwana poto tongo na pesi Mbote pa ya Jina Masola babimbongo ya magie na lio Bambote Belé esika ozali Mbote ma tante chérie parce ozali Eden na pesi Mbote na lingio mingi na pesi Mbote na balandi nyonso ya Via TV Monde oyo kilibanga na ete boteninga regarder prochainement bokomelanga na obwaka bino boyebi ka ndenge zalaka ba remarque na bino ba encouragement na bino ba réponse et ça la grande fille beaucoup za idée. Je m'en la champagne une fille pas comme les autres, une fille qui a beaucoup de talent à pesi bino. Ciao.